na kati ya yeyo toki lo mona kati wana rythme mo ebeta na kati wana rythme na bi rythme na bi te mélodie na bi rythme na kati eki lokola bokena ba 1 minute 40 secondes comme ça ba 2 minutes boy bon mona rythme ebeta na kati wana les places ndemo isiko et meki mo tourner senga rythme moko ya nzembo ya fali na comparer ba moté on za musai na nzambe respect na comparer ba moté la juste tolinga tota la musique ya Congo na bi awa nyonso na kati loko créatrice na critiquer te mais juste ezaka to sala analyse na kati wana na partie ba 1 minute et quelques secondes 40 secondes si je ne me trompe pas 2 minutes au moins na kati wana rythme nango ezaka kola bafana nanga ya bato lelo pe bato babongo bato bapesi bato pe donc parler c'est social makambo ezoleka ba effet ezoleka penda na vie sociale que famille eboya ka mutu moko e pas tokola litoyi pourtant ça na boucle d'oreille abo ça et moi ça va changer mutu na nyonso donc ana moni awa net na partima ayembi wana famille mutu bo moni pembe na ngai nde mutu a gagné match oyo donc cela veut dire mutu oyo azaki pembe na ngai na bandaki ko bomba ye pona za ba logs poza ba nini mais akenen na nzela losambo c'est ça on a meki ko comprendre akenen nzela losambo na nzela losambo nzamba salier grâce faveur de ba bongwa tara ndo ina ba tatouage kona otuna siko ndeko avec ba tatouage siko na éviter soki blessing mulamba parce que ba tatouage siko elongo be elongo te na éviter ba tatouage pe elongo ya kangama libela ya ni na éviter so elongo là je ne sais pas na tatouage te na yoki suna kati pona lobi bolingo na ngai ye oyo na mona ki yango na ndoto na bolingo na ngai yango oyo na mona ki na ndoto yango mone pousser tia meme na nzela losamba eza pe pona hotel ka ba film soso oba na biso ba hotel biso ngolo bateke na osaki mutu aza ndenge moko boy nzamba ko changer te mutu changer te za ka nzambe mais toi ba imebo to changer na biso ka to changer ta ndikolo Elenga Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka Zambe Tolobate Zambo Somba Pomade Awatuza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet 24 Pomade Awatuza usalami na bana mboka ba Congolais na ba nzete ya mboka Congo bokeba na bimati mpona kozongisa bamole mopenge na petolo somba gamu ya Pomade Awatuza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ozu résultat ali la pomade Awatuza moto ya ngaka koyina kitoko na pomade Awatuza Maxi Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et vous dites oh diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango
tandis comme on est ministre Mobo et affaires étrangères, on est président Mobo à Ghana, donc rien à voir Maxi Bio Café de son mélango. Comment tu poses à Gaïo Moko? Expliquez mon ninga soit un problème la couple. Expliquez maman, t'es loco ils ont mis sa biso na couple yango. Ok. Tous les malades écoutez qui n'ont pas Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango d'autres TP, éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro on lancé boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au salation de leng. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bandeko tomela yango voilà santé na biso. Salut, bienvenue bana mona te bino bolela kotala elenge ya Congo TV ya Tracy Mbelenga Pro la même magique. Bonne année to pesi suna ndeko nyoso o balanda biso na elenge ya Congo ba pesa biso litoi. Pona wayoka o nini to memelaka bino. Bambote na batu nyoso to waza partout, États-Unis, Canada, France, Belgique, partout. Na pesi bino so bambote na bino bato bolinga biso pesa biso confiance bambote na bino partout bozali nzambe a bomba bino mbote na Tracy Mbelenga Pro la même magique place ali bijou mobile na kati ya Turquie bijou mobile ton abi bijou mobile na kati ya Turquie contrôler Turquie blessing mulamba Faila mulamba junior mulamba ya bino ngwana mère bonde na États-Unis na kati ya Dallas parce que station ngwana 10 fois puissance ya ngwana masana ngamoko Michel Mukoko le Muzungu. Donc sans plus tarder to bele auto sur la CG moko eza CG moko oyo tant mususu et ko déranger pe batu mususu ko déranger batu mususu mais tozana ka pona ko sala ba analyse ezaka to sa analyse te pour mutu moko ateka ki soki loko so mutu moko alia ki bote to sa analyse biso lo bela mingi communauté congolaise quoi, musique, foot, tout est tellement vrai. Il y a Congo ya mona to sola, moto na kati awa ya Russie, na Moscou capitale ya Russie donc tozawana tozo continuer toujours ba émission na biso auto bolinga mingi ya bino T10 na kati ya Russie donc to banda sujet za nango simple, ça sujet pena to sa analyse juste par rapport à nzembo ya pasteur Moïse Mbie. Titre nango ye oyo donc nzembo wana na kati nango natali nzembo wana nakanisi su ba biso mtu wana ba boucle d'oreille nakanisi su biso mtu to pasula ba mituboye donc epesinga mo inspiration pasteur Moïse Mbie nzambe penda pambola ba kisolo ebele oza mosali na nzambe vraiment oyebi penda musala ngo quoi voilà donc nzembo mo kitoko mais na kati za mamu ba soki mais soki ye c'est que il y a quelque chose de trouver kuna tenga to comme ça analyse par rapport ya mewana na kati za ni na ona bana na okumisa nzembo na kati nango nzembo na kati nango wana ezana ndeko mwa mwasi asambelaga azu jona ndeti biso to na boucle ndeti biso to pasola mo boye na ndega mikili to pasola boye donc Joana azwaki bato lokola biso. Bato wana azwaki lokola biso boye, tozama to mwa look mwa nini. Mais ye alingai kaka ye parce que nzambe déjà alakisaki kaka moto wana. Yango wana nazwaki mo ba quelques points oyo tikenga ko touchenga mwa mingi na senti pe yake non ndeko. Pasteur Moïse Mbie ba respect belé donc ayembi penza. Ba yembi pena ba réalité pena oyo salamaka. C'est ça. Biso tozolinga boye. Ndutanga yembi nzembo e toucher mitema ya bato e toucher ba âme ya bato lelo pe bato babongo bato ba pesi bato pe donc parler c'est social makambo ezoleka ba effet ezoleka penda na ba vie sociale ke famille o eboya ka mutu moko e pa tobola litoyi pourtant so na boucle d'oreille abosa e moi ça va changer mutu na nyonso donc ana moni awa net na partie mo ayembi wana famille mutu bo moni pembe na ngai nde mutu a gagné match oyo donc cela veut dire mutu oyo azaki pembeni na ngai na bandaki ko bomba ye pona za ba logs poza ba nini mais akene na nzela losambo c'est ça on a meko comprendre na akene nzela losambo
na nzela losambo nzamba sali grâce faveur ndeko bongo tara ndo ina ba tatouage ko na otuna siko ndeko avec ba tatouage siko na éviter soki blessing mulamba ba siko ba tatouage siko elongo be elongo tena éviter ba tatouage pe elongo ya kangama libela yani na éviter so elongo là je ne sais pas dans na tatouage te na yoki suna kati pona lobi bolingo na ngai ye oyo namona ki yango na ndoto le bolingo na ngai yango oyo namona ki na ndoto yango mone pousser tia meme na nzela losambo eza pe pona hotel ka ba film soso to ba na biso ba hotel biso engolo bateke na osaki mutu aza ndenge moko boye nzamba ko changer te muta changer te za nzambe ndeto ba imebo to changer na biso ka to changer ka ta ndiko lelo a changer pe banini makampe pe sami wana bia mona ki na ndoto donc a persévérer atali kutoto po boya ki basei boko lobai na te dizolonga mo yani boucle d'oreille boya ki o persévérer te yo tindeka na kati so longo litenga na isimba te soki eza penda oyo nzamba lobaki donc na longo na kuna bopete na yo na isusu place mususu ako yembi alobi kuba alobi awa église ndeko oyo bomoni pembeni na ngai pembeni na ngai nde mutu oyo na lotaki na ndoto après yo lo isusu mutu ona moyaki na ona yene na église oyo yaza pembeni na ngai na zuye na nzela losambo mabonde yina ngai futi ngai do na nzela losambo donc ya bikota ipena ya losambo donc tona bia côté ya losambo côté pe ya losambo nde mona yene no ba résultat na la femme moko bosoto ko tsapa na nzemo ndenga yemi mutu ba film balinga moko tika te bike no nde na okende boutique à la fin na zaka molongi ndenga yembaka na zaka na bimi molongi donc ya ba bilo mo ba chambre lo mo nde tika ya bongo donc par to lo bandeni eso bimisa ya bo na ina miss parce que nzembo yo to yeke wana jour moko soko yo wana jour moko ba ona ba yoki yango te na biko eza ya tente ya ba chaîne nyoso ya biti ozo ngubo ya pwani etalio na bo meko yoka nzembo yo yoyo ya Moïse Mbie soko koti na kati ya nzembo loka ba mélodie yoka ba mélancolie yoka ba nzembo na kati maloba o ba effet moko boyo eza tumuna eza tout en tout na biso les cas souvent olinga mutu moko be famille boye parce que persa pour ça la mais obosa ki opuyaka nzambe pa ko bongola e na hote ate na oloba voilà donc ezokende bongo famille mutu na yaki na yeyo o aza pembe na ngai yeyo donc nzembo moko bo toko ba xelo mo to mo peste ko ko mabela mo ate mais juste to bi mais attends to lo ba mais elo ni sai ki to lo ba mais soki to koti na kati ya nzembo na kati penda nzembo na kati ya nzembo na kati tona na kati ya nzembo tena zongi sous place mo boza esa langa bien maloba place mo lobi ko bomba esili ye oyo donc ça veut dire que muto oyo banda ko bomba tant so bo tune yo pe bana to bana mo na to mo na mobali te azo bomba parce que ça lox pas à serre pas à temps so na panel ba mo na pour na lox donc alobi moto to zo na bana ko bomba moto na bana ko bomba ye oyo na mabonde ine futi donc na ba ke to ko ta place on a bi meza nini meza kaka keno na kati ya meona loko toka wa musique ya Congo na ebite musique ya Congo na kati na ebite soki ozala chrétien ozala païen na ebite soki différence na kati za na ebite na kati ya yeyo toki lo mo na kati wana rythme mo ebeta na kati wana rythme na bi rythme na bi te mélodie na bi rythme na kati eki lokola bokena ba 1 minute 40 secondes comme ça ba 2 minutes boy bon mona rythme beta na kati wana place ndemo isiko meki mo tourner senga rythme moko ya nzembo ya fali na comparer ba mote wana za musai na nzambe respect na comparer ba mote za juste to linga tota la musique ya Congo na bi awa nyoso na kati loko
na critiquer te maintenant juste des arrêts tout ça la analyse na kati wana na partie ba 1 minute et quelques secondes 40 secondes si je ne me trompe pas 2 minutes au moins na kati wana rythme nango eza lokola bafana nanga rythme place bafana nanga zana mekano ko habite solo yo ko habite partie mo eza na poto yo ka poto yo ki mo mukie partie wana ya banini ya bafana rythme na kati wana. Voilà. J'espère que tu as un rythme. Après, je suis côté na bafana. Album na sika contrôle. Boyo ka place wana ezate ke non comparer bon bete. Wana musai na nzambe respect. Donc il y a juste des gars to sala analyse par rapport à musique. Nyo to musique. Ils ont la chrétienne, ils ont ce qui est moderne, nous c'est la musique. Et là, au moment où le moliana, ma vie carré c'est agréable à l'oreille. Donc nous surtout agréable, là juste tout ça car critique mais tout ça moi analyse quoi. Donc à ce que va faire la place mon je sais pas. Donc ils ont ngai mato ina ngani mtoyo qui n'a habité. C'est ça quoi. Voilà. Dans ce bilan au vandi mo meki koyo kango bogo ka moi mélodie na 4 sur les autres qui le roi blo mo ngala ngana sa ngo 1 minute muke na pe me kopesa moi ko itike moi tanzo ba nini na bino ba écoute na bino o me ko yoka kino musique nyoso yana ka musique a conclusion na ko ba nini yo nze muki kitoko premier jour nous ce soir qui premier jour apprécié. Donc Moïse Mbi et Penza Moussa Nzambe non. Allez Kitoko. Donc la numéro 1 na minito. Na minito te a okanga sur 10 ans azalaka en top. Et on a compris que muto ala top donc il subote ka mis abet asalaka bien. Biloka bien. Il y a bien félicitations pasteur Moïse Mbi. Nzamba ba c'est belé. Et belé ma casse na tellement mo beyanga pasta yoana yangwana donc en conclusion ngolo ba ga musique chrétienne na musique moderne et qui parle en rythme té nyoso teza musique zasko contenu makam nini balobi na kati kuna na kati wana nga meka ka osa mo analyse to me ko sala so yo ke ngo na habite siko ezate ke no wa misuba le gara koti wani wa finga komo ko sa analyse bon za analyse za nyoso musique tona vanda ye mona no ka Moïse Mbi ay mo to fani hotel no kana moi dikapo mais na oka kite vande ko ndawe ko oh benzi mo to ka karate na bafana ndise ke ga basomoko na ko tsasi ko lito ya bi ya rythme mo musique Congo. Voilà donc to ko na biso na suka za juste to ça ka analyse wana presimbelenga po yo yebi analyse za juste en tant que chroniqueur en tant que mopanzi sango to ça ka analyse. Voilà merci bandeko so la ndaki biso na émission na biso oya lelo tolinga to soli déjà ezali juste pona album nzembo ya Moïse Mbi ebimisika yeyo nzembo mo kitoko boyo kango vous avez cité donc yango pene kitsa ba Angelo tona la boye kitsa ba Angelo na jekututé ba citation na ngai pa ya batutu balanda ngai na teli kuna na ngambo ya France na teli 10 fois puissance masala ngamo Michel Mukoko na kata Belgique. So na tali kuna mpanzi kote na Belgique kuna te vient nga Sarko Mokondi Jojo Ngangudila mokote ya Nasibo Tekol ya ngona citation nga so pas Junior Sakweno akata resi contrôler bango des fois ingénieur na éviter sur ingénieur citation nga ya setu le suna ya setu le suna na kata resi a tozane ensemble ale Mokuta ya wa citation Berger Inana ya pe on va citation personnelle nous sommes ensemble to banga te lobby baba zomona na te na ebité position israélienne blessing mulamba yo citation wana ya bino partout na biso na bossa inté susu na rebandela mais bonde na États-Unis na kata Dallas azo contrôler blessing mulamba pe na Belgique azo contrôler. Vous avez la belle choc pe na kata Dallas azo contrôler.
okangeli ya bakonya surtout masa nanga pe 10 fois puissance pe azo contrôler chéri na biso pe elle sa ba jolibilité na kati ya France na reine azo contrôler ya bino zaki telis to monani mbala si mais juste analyse merci ciao